Bino bato apoto nazolo bana bino bandeko na ngai bana na ngai. Botika kakoyoka biyoka yoka tango za na ndeko no na Maroc. Otindela ka 10 chiffres. Koyoka kabiyoka yoka te parce que tu ne sais pas muto azali kolobela zo lobela na intention ni lotoko papa. La goût hein maman. Moi matika te c'est la goût lengi bobo. Et ça voilà. Papa, mais so boma. C'est parce que muto na mboka na bino. Bobo pese mukanda et comme problème. Pour que nous sommes sala ezo senga mukanda. Alors muto na zana mukanda te. Mais aza quand même na mayele pour sala musala wana. Et maintenant muto na osani. Ndeko moko ayakawa. Toka ke anyata ki sende. Na poto. Na poto. Anyata sende na poto ma ye ko luka bana basi ya mboka oyo papa. Toboite. Tozotia ilikia na nzambe. Nzambe on a pesi biso pe mayele. Te ba comment komi batela. Lelo yo ba ba kufi na mai ba koloba tete c'était la volonté de Dieu non. Tu vas kufa pe na mai ya solo maman. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nga ça va. Merci la bande de Kotou, Bolandarabiso partout dans le monde. Là, précisément, je suis à Rabat. Je suis au Maroc. À Rabat. Naye kokuta na bandeko tomeka kosolola sur vie sociale du Maroc, tout ce qui se passe en terrain. Merci à la grande équipe à la vie. Washington, merci Nayo. Eric Chimanoka, merci. Puis aussi Agostino, Papa Social, merci. Un grand merci à Mike Ntona, Talaka Kayo. Mon vieux, il Albert Kituer, mon vieux, on a vu Nangaï. Bon s'abonner à BN Ngonga, bon qui peut s'abonner. Qu'on a des relations moi si à Maroc, à ça la émission il y a Kitoko Makasi. Voilà. Awa nazana maman Nabiso, aza maman Mukambi. Oui ba maman na ngami ba maman parce que maman tant maman lo bagala ka sans tabou pour maman de babota ka biso ba yebi pasi. Pour maman na et puis maman bazomo na ba pasi zo salma awa. Alors na maman tourner kana ko solo là. Maman beauté. Mbote papa. Bonne santé. Ngolo papa. Ça va. Ça va papa. Ngolo nanzam. Ngolo nanzam. Ce qui angote ende passe. Babi Maroc so ngolo te mawa trop. Mawa plein. Maman s'est présentée comme bonani. Kombo nanga maman Jeannette. Nazali pasteur, Nali Mosaï Nanzambe. Nazali mariée, mère de 10 enfants. Beaucoup de petits-fils et filles. Navandi awana Maroc, na quelques banales sous. Des toiles que vivre awana Maroc. 10 enfants? Oui. 10? 10. Ah, ok. Sur maman, ça fait combien de temps à Maroc? 5e année Nangayango, depuis na komana Maroc. 5e année. Moi, question, il y a curiosité. Hein? Il y a des alagaga pour nous les cas. Il y a qui peut nous vendre. Bon, normalement, on a qui on a vendre parce que on a qui musala na Nzambe. Nyonso na tiki kama maboko na Nzambe, Nzambe makonde mutazo memanga. Esika nyonso zo memanga ndesika na weekend. Ah, c'est ça un peu. C'est pour ça dit 5 ans. Oui. Comment est-ce qu'au Gérard comme ça, 5 ans, on a peine que Moussa les athées, tout. Alors, au Gérard, merci beaucoup pour notre motuna. Il y a pas d'anga aux amwana, na robenga mwana. Omona mabete. T'es normal, maman. Ouais. Quand on a besoin maman. Ouais, papa. Et alors, namboka oyo. Ceux qui soutiennent les bandes à passe. Namboka oyo. Mais to nazaka pe molakisi na tangi sakabana. Au salon il faut rejoindre moi place au tangi sakabana. Na tangi sakabana, sauf que na ko tangi sawana moi mikakatano na ebandeli bandeko bakolomboka oyo. Oyo
baza mwa mayele na ndenge na bango zaki ko senga ete to mekana ko se déplace parce que biso tozoye ba monoko na bango te bango ba meka ko tangisa alors tant bazo tangisa c'est-à-dire ce sont eux qui obtiennent plus mbongo ebele yozo vivre na ba miette. Alors je crois année 2020-2021 année scolaire là na boyaki. Ça ne peut pas se passer comme ça parce que zalinga inde. Non lukabana. Bo sali projet boye nango mais poza na ba bénéficiaire te. Ngainde nazali ko luka, ngainde nazali ko mema. Alors bino bolia kambongo na mtu nanga ngana souffraka non, je ne peux pas le faire. C'est comme ça que tu travailles qui sans salaire. Sans salaire. Oui papa. Na sali yango na mboko papa na ngai. Pona kuta bana na biso bazako une sorte de bénévolat. Oui. Bana biso bazo tambola pamba. Balakisi ya mboko bakokoka ko maîtriser bana biso te. Yo moko yebi mwana ya congolais. Mutu makasi. Ayokaka te. Abangaka te. Ko bamba ba monitrice to ba moniteur na bango mabanga. Alors salaka que nakutana nande ko moko ya Camerounais, de ça que nous avons moyen ya quoi kotangisa. OK. Nangolu na Nzambe na koka ko maîtriser bana na 25 bango. Na laksa bango que moi, ça bango premièrement je suis maman. Deuxièmement je suis votre monitrice. Ngainde na opesa o maele. Po yo za maele te. Ceux qui ont sakani na ko beta nga simbela bango film. Madame, tu me tapes na bi je te tape. Kendo benga mama na yo ayaw parce que mama no azaki na mayele ya ko vantso na ndako akoka ko te na ndako ce qui atteint eza po o acquérir une connaissance alors ceux qui na tenir bino regarder bokoye belo côté c'est comme ça que je maîtrisais bana to vandi na bango ba komi ba fana ya madame. OK. Comme yo kaba mo sala oyo lingi c'est-à-dire au transmettre oyo. OK. Mais c'est quoi yo salango bando salango bénévolant mais ko vivre na aussi ko vivre en devenu ko futanda ko lia tout na mo mboka mo sala ezate yo ndi mo sala bénévolant quelque part pendant que mo sala ezate mais non ozo to be en gaspillage attends to be en bongo parce que o sa bénévolant mboka oyo désert mais c'est quoi yo moko de retour au vivant nini au foot randa au Merci beaucoup. Moi je dirais ceci. Na sali bénévolat na sali wana nazaki ko sala ngo na amour ya bana na biso. Mais nzamba tikaka ba ya yete. Je vu que bénévolat nazaki au sala et footingala c'est moi. Ça n'engage que moi. Voilà. Et footinga na sens nini parce que tina zaki osa musala na batu bazaki komona que ça soit ba marocain bazaki komona pe bazaki ko témoigner ngete moi si oyo aye avandisi bana oyo calme parce que bana bazaki ko lekaleka na bana bala bitumba tout ça banda madame oyo encadra bango bana bazwa kimia même bango bana bakoyi ko témoigner c'est comme ça que nazaki ko vivre na moi les sungi ko ute pa ina bango moko bande ko yamboka oyo ba marocain. Bien. OK, voilà. Maintenant Tomeka ko évoluer moké voyage dans mboka oyo le karandenge nini. Est-ce que ils ont la facilité tant yo yaki pour le voyage? Est-ce que tant yo komia est-ce que moni au kutani na facilité à voyage en tout parce que là on sali 5 jours pour jour. Alors, est-ce que voyage vous a la facilité ndenge et puis conseil européen ça tombe sous bateau par exemple besoin d'aller au Maroc babi que kuna bateau aller kaka. Merci papa. Pona motuna nayo ngana koloba boy. Koya na mboka o pona koleka eza pasi papa. Eza pasi ngamoko na tenta toke to louer bateau na niveau ya Tanger kuna. C'était pas facile parce que to komaka na katikati ya ibale bazongisaka biso pona nini po ngana zaki na carte te ya mboka oyo bana pe bazaki na carte te mais za match moko esalemaka nango bakoki collection parce que commandant ya bato na ebisaki ngalobi akotisaka ne bato atika mona ngamba Espagne mais le mal en est que
bamsusu bakoki kokomisa bino ti na cote te mosusu akokoma pembeni abwaki bino na bagele bobwaki bosote na mai ok alors soki oyebi konage te c'est là où tant pis pour toi eza mabe voyage eza vraiment pasi papa eza pasi mpona nini bandeko na biso bazozwa risque ya kokota na mai na biloko apema wana toboyi te tozotia elikia na nzambe me nzambe oyo napesi biso mpe mayele toyeba koma komibatela lelo oyo bao bakufi na mai bakoloba te ete c'était la volonté de Dieu non bato bakufa mpe na mai ya solo ya mama papa bato bazali okufa ezali ya solo papa bamisusu mpe toyebi touti koyoka mpe toyoka bakufi na mai mpona nini bariske wana nyonso wana eza yango nautaki koloba na ndeko moko lobi oyo ayaki na association na biso esika nazali kosala koluka bamigrant nayebisi ete alingi aévoke eloko wana koloba ete mpona nini bato mosusu bazoya soki babandi baformation bazwi mbongo bakei na mai nga lobi wi bazokende na mai pamba te c'est parce que moto aye na mboka na bino mpo bopesa ye mokanda ekomi problème mpo akende ozwa mosala ezosenga mokanda alors moto wana aza na mokanda te mais aza quand même na mayele mpo asala mosala wana et maintenant moto wana akosala nini akopréféré abima na ye atente na ye chance na ebale or eza barisque ozomona mais soki bino bokosala ke bosunga bato wana bazwa misala bakoka koluka voyage na ndenge ya normal je pense que bato bakokufa na ebale te ozomona alors eza vraiment risquant papa eza risquant kokota na ebale banda oye awa osali 5e année yango yo combien de personnes oyoki déjà matondi bakufi na mai oh papa oyo oyebi personnellement bon baoyo ngai nayebi je pense que baoyo ngai moko nayebi personnellement baza ebele papa baza ebele bakufi na ebale bakei kaka na eloko apema wana zodiac kokoma bakomi na katikati ya ebale mbonge ememi bango somona nyonso wana mpona pasi bato azali kobima koya koluka alors koluka wana esali ke ezopesamela bango te ezopesamela bango te et maintenant eza koya kopousse bango mpo bameka kokende kotente chance na zodiac wana maman ere bongo boye mpe balobi bato miso on dirait mayele esila bango en fait mayele te mais c'est à dire on dirait moto akrake moto araisonne azomona oui papa eza ya solo papa moto araisonne ti raisonne suka azokoka so araisonne te akrake oui nakoki koyebisa ke mosusu namonaka kote ya moske na zambe na biso oyo ezali awa na Sidi Musa mwana na biso wana azaki ekolo mosusu bandeko na biso ya basénégalais na moi kaka boye papa tomona kaka moto akrake akomi kolobaloba alongoli bilamba akomi kotambola mpona nini mpo makambo eleki ebele esika kolala aza nango te eloko ya kolia mpe eza te alors nyonso wana etambusi ye makanisi akrake vraiment eza ya solo papa voilà je crois que toza na Maroc ndenge na FC bino na début ya émission makambo oyo tozoloba oyo toyokaka c'est-à-dire c'est des réalités eza baréalité ya kopalpe eza na bato baviva yango nga nalingaka mingi kobeta masapote nalingaka mingi réalité et voilà pourquoi je me suis déplacé nayati na Maroc awa mpo kotalisa na bato bandeko ebele oyo botika bandeko na bino awa boyeba ke franchement basouffraka makasi mboka oyo ya rien eloko eza te eloko moko eza na mboka oyo eza te là naza avocat na bango te mais quelque part nazo jouer rôle parce que ngamo namoni vraiment mais est-ce que eza na bandeko mosusu mpe bautaka poto bayaka mpe koluka kobimisa bato awa est-ce que esimbaka mpe to babi misusu bakona mpe koyaka koabuse na bandeko basi meka kobeta biso lisolo wana
Ok. Il y a solo papa ndengo le bieza bongo. Eza bandeko mosusu bautaka poto baye mpo na kobimisa bandeko na bango. Wa nakoki koyebisa o papa eza mosusu esimbaka mosusu esimbaka te. Soki aye na ndenge ya liputa mosusu mpe esimbaka. Mosusu mpe esimbaka te. Alors mingi bazoya awa na mboka oyo mpo na kobebisa bana basi bandeko na biso ya basi bana biso ya basi. Alors aye parce que surtout ndengo zawa na kombo kaka ya mikiliste avandaka awiti France jika boye na boye France comme mboka batu papa ete azaka français papa nzambe na ngai na kansi ndaku na heureusement que bayebi te ke yo ye awa pour ceux qui bayebaki ko ya peut-être banga bando sala défilé katikati na ndaku donc ça dit bango mo pe batindaka bato na ba abuser na bango alors tolo ba bon bon siko bango oui na koki pe kondima bon papa parce que muto ki était o jika ye jika na ngai akoki pe ko sala tout ke alongola nga na mboko ya bimisanga tout ça dit aza prête au sala tout pour prête oui c'est ça papa donc passi alors passi papa passi posa na ezaka kate soki penza toleki na ye ekosimba soki vraiment azuinga penza akokokanyiselanga akoki komemanga akoki kosala boye tu vois non et alors eloko wana papa nde ezali kotinda bandeko na biso ya basi bana na biso ya basi na kosala mabe pe mabe na bazali kokende na mibali sans se protéger ozomona mobali mosusu neti dernièrement je pense avant tokota na confinement ndeko moko ayakawa tokake anyataki sende na poto na poto anyata sende na poto me aye koluka bana basi ya mboka oyo papa aye koluka me nayebi bana basi yango bamosusu oyo bakota je pense que banyata pe mpo bakota na nzela ya ebale sikoyo donc bandeko bayaka babimana bona bana basi sans préservatif papa epa na biso balobaka na kote ya soni ezalaka te te mais c'est important bon ça makambo esama mama tokobomba oui papa faut ko dénoncer mabe babomba mabe ya kwa lisumu te lisumu batia yango berte bapakolaka ngo mafuta te papa non donc solution voilà alors bazobima na mibali sans préservatif ce qui est très dangereux. Les lots c'est tomé ba maladie eza kotambola partout c'est à cause de ça. Hein? Comme bimana mobali o mibatelité on dit pour ne bien même na niveau ya basi ba préservatif ya basi ezalaka. Ezali tango yo yebi te ozali ko kende bon sengeli o mibatela et maintenant o yebi ko mibatela te. OK bongo batikeli o malade. Lobi okufi o pesi passe na famille. Ah oui. Et le quoi n'est pas mal te vraiment. Faut te za nani, faut te za moto yé, to faut te za moto za na complexe to lo bato bien au complexe. Eza complexe papa. Au cosité. Nyasa bango nyasa imbale papa. Ngalo papa nyasa imbale. Oui. Parce que tango yo za mo pa ndengo ye wana. Mais ce qui oza na motema malamu yebi ke non ngandenge na tambali boye dans ça malam na lobite que oza ko beba oyebi c'est exemple ngana yebi ndeko moko na Kinshasa moi c'est alanda yebi zo landa ngana za malade moi c'est alobi ozoko sa yebi si na za na malade ko landa ngate ti lokola moi ça c'est ko landa mbongo ayaka kokoya naye apesi mbongo alobi kende osalisa test. Tant que ça teste mbongo wana se faire soigner ceux qui ozana ngolu okobika so ozana ngolu te okokufa pongai naza malade na yebisa ke olingaki koyokate alors ça bamso baza sincère bamso baza ka bango sincérité voilà alors le mal n'est que bana basi bandeko basi bana na biso ya basi bangi kolanda mbongo lokumu et puis baza beaucoup complexé baza vraiment boka mutawuti poto te tamba mo mutawuti poto ndire mutawuti na lola non eza mboka loko a Congo kutu mboka na biso Congo eleki yango pe musika lo mala neke parce que tozui batu ya mtema malamu te ya kobongisa voilà tokende malembe poto si sa intervention na biso mais ngai na koloba kaka que na biloko moko na kobakisaka molomo moke na maloba mazoloba
na ça va y aller pour mieux bien ba ko ça va na Maroc na poto to yili ba moti na poto ko ba mona na rati mais vraiment ça va donc bien moto ko ça ba tu ba fi oui ba que balinga moi c'est une position de faiblesse moi c'est faut linga moi c'est faut craquer de yo parce que c'est émotionnel lingi yo alingi ne poto alingi comme Belgique c'est ça na France c'est ça voilà donc moi poto aussi dit ça na biso papa si ko yo besoin ma pasteur on peut avoir une église c'est belé to benga comme église de maison kala danda ko bon na kati ndako on semble clandestinement nzamba asali biso ngolo papa to babongo na tuni mabete to tuni mabete o tuni mabete pona nini po l'église ezali awa eza l'église de maison ndenge tozali kobenga parce que ezali boluwe ndako bobongisi et puis bobandi kosambela le problème qui est là est que liboso ezalaki protestant na catholique alors bamoni ete bato baza ebele l'église de réveil eza ebele bawoyo bawuti ndenge towuta alors problème qui est là est que towuti libanda toza ba pasteur toza ba sel na nzambe toza ba diacre ba diaconesse ba ancien de l'église mais sika ya kosambela penza ezate alors c'est comme ça mi balé misato basangani ndenge toza boye babandi losambo eloko eza couvrir biso ezali l'église catholique na église protestante parce que bango nde bavandisa bango nde batémoigna biso ete tozali sécurisal na bango ozomona c'est comme ça que tosambelaka mais kosambela yango baya liboso banyokwama papa bakanga bango babeta bango moyen babwaka bango na se jumelle na pesi mbote bele na bitanto mona na mona binatina bato bele parce que naza makamna ko sano na cité bon voilà mama to sisa na biso biso to za kosambela epa ya pasteur Jean-Marie Lufungu Jean-Marie Lufungu pasta c'est ça et alors tozali kosambela bato azali komona loboko na nzambe ni tete ba église wana papa eza pasi parce que ba église wana nde yango emeki nanu koencadre mpe bato po bana mosusu bayawa papa tomona bango mitu likolo parce que mingi bazali koya balobi oyo ezali mboka ya mwana na mwana bayangi koyoka toli te e ntango baproblème ezali kozwa bango bakomi koya kozongela epai ya bapasteur alors nde na kovandisa bango mpe na kolobela bango mingi bachange nde omoni bandeko mingi mpe babali ozomona babali ka awa oui si vous imaginez ndeko pe apoto aza kuna amoni siko yo bali na wa amoni teke nga na bali si mwana ngai ndeko Mike akoikoloba yene muta akovaki ya mwasi mobali asalaka oui na bali si mwana vierge encore oui beta mololo oui. Félicitations maman. Merci beaucoup papa. Félicitations. To comme na suka maman pour tout ça, mutuna moko avant tout ça na biso. Eza que mikomo les cas qui va congolais va kufa ki moi et belé. Mais lelo ba ici so bi moi calme côté moké. Eza ki pena nini osaki ke non bolam kana tan o la kufi. Eza ki ni hôpital to eza ki ni ando bo msa congolais. OK papa. Koloba hôpital na koki kondima penza hôpital penza te ezaki mupepe moko elekaki omoni ndenge tozoloba na ndenge totaki koloba ya bandeko ya miso azouta poto mingi na mboko bakufi na maladi wana sida mingi bakufi na maladi ya sida mingi mpe baévacue bango bake kokufela mpe na mboka na biso na maladi wana me oyo bamoni bango na mboka na biso bayambi bango mingi na koloba mingi bazwi pe ba malade pe ba msusu bakufi papa oyebi nini tellement que ba problème eleki ebele ba mipesa na komela lotoko o bango ba benga soki jedi detox lotoko papa za goût maman bon batika tese que la goût lengi bobo esa mala
Papa, mais so boma. Omoni mutu asili. Na ba mususu pe ezani papa to tika taba jedi. Bino bato apoto papa na ngai. Bato apoto bombomisi bato ebele na mboka oyo papa. Papa yoka oyo bosali papa na ngai bino bato apoto. Tosali nini loba, tosali nini. Moto azali awa osungaka ye. Asengi ete alobi tala naza na moyen te boye na boye. Na maladi. Nazobela o ozokosa. Mususu ezaki bongo o azokosa. Bazotinda bazopesa mbongo pa ya bato mususu. Bino pe bato apoto bokomisa bato ya Maroc lokuta. Pona ni po ceux qui mutu azana Maroc apesi o vérité okondima yango te. Ozoboya lobi azokosa. Ndeko moko akufaka papa balongoli ye oyo. Bakende kolongola ye lolemo sans le savoir. Et c'était quoi? C'était seulement bagangrion. Accueilli un hôpital. Car on est bazaka moko to pesa bango to li balingi koyoka te boya lo samba balingi koyoka te. Baza ko finga biso ba pasteur. Et surtout pasteur Jean-Marie Monapas. Ba fingi mendeko wana aka ko kende. Akeno hôpital ye moko. Mais ndeko na za na poto atindelaka mutu mususu mbongo po apesa o balobi nango omelaka masanga na kotinda wote. Ya lobi te na za malade aboy kotinda. Akende ye moko ba opéra ba longola ye lolem. Ba bambi. Azonga na ndaku moye zati asaki coach ya bana nga pa azaki na bana nga mibali baza obeta bale pana. Akonko ba. Ba toboleka anesthésie ebele. Tongo etani et s'aggraver. Mais ndeko na kufa. Mais oya zalaka na mbongo batindelaka mbongo azana mbongo biso to zana salé ya zana raba mais yaka pesa ndeko za malade mbongo pesa te osomona mususu wana mort mususu wuti kuna mususu akufa papa nini auto sola na ndeko na ye ayebisi ye que na boxio na boxio bandale yo bayebisinga bino bato apoto nazoloba na bino bandeko na ngai bana na ngai botika kakoyoka biyoka yoka tango zana ndeko no na Maroc otindelaka ye 10 chiffres koyoka kabiyoka yoka te parce que tu ne sais pas muto azali kolobela azolobela na intention nini. Moi je crois aussi que il faut pour beta c'était pas ya bato batiaka michopa obenga bandeko bato na poto pour ça vraiment makambo parce que muto nzambe te tolobeli yango papa tolobela yango même na l'église tolobeli yango tango yo zali problème ezani ndenge tozana yo awa okomona kaka bi nenga kika na benga pesa téléphone na benga pardon na ça crédit tango ko pesa ye déjà ça yebi a numéro ya poto azu yango ezete ke yo beteli lisolo ye akoyiba yo numéro pa ke ko benga na poto là eza makasi nesika o c'est étonnant ba champion na ba championne bazali a o ba bomela batu mabala bazali a alors papa kufa wana okaka ezaka bongo mutu basolo na ndeko na téléphone yo banda lelo na kotindelo lisusu mbongo te luka na yo na mwana osoko ko sala ndenge nini o sala yaya yebi comment koki koyoka maloba ya batu sans pourtant kotuna nga ndeko na ona ebisa yo na koyoka yo te oyebi ya bloc ndenge wana diable pas profiter papa alali pongi pe pongi wana emema ilibela alamuka te cause bata poto biyoka yoka eza malamu te papa eza malamu te parce que mutu wana aza ndeko na yo alors luka oyoka ye na mabe na malamu oyoka ye oyeba ndenge nini ya yo moko kopinir ye sans pourtant koyoka bato ya libanda parce que mboka oyo nga alobaka kindoki kima Congo eya kovanda na Maroc donc indokeza ya solo papa tango mutu azokoma na kobebisela moninga na ye nani donc indoka makasi ya makasi papa ayi bina ke no donc azobebisa ye na benga ndeko na ye na boma ye bien de l'eau basanga ba poison so poison allait c'est bosila de tosila papa. Voilà, comprenez, nous sommes au Maroc, mon thème Mabé on a l'Obaka. C'est presque partout, mais net c'est pas place à vous écouter Sengi. Bisozana au Maroc, tozana bolingo ya kosaranda. Vraiment. 8, 9, 10 personnes. Nga bomba tenga zana Maroc. Et am tumsusu tokutana mutu mususu tozala ne awa. Abenga so bango no papi gen.
vidéo to ça na Maroc na boma ngona bise no bi ko sakana ngata yo wanga na Maroc nga mona Maroc idéologie banda na Maroc vraiment siko moi ça me fait plaisir parce que bana na mona Maroc na Maroc bien sûr est-ce que na ko wanga na place nga na wuta vraiment idéologie ya to lo bela vieux banda vraiment maman to ça vraiment mikiliste parce que passer na Maroc ndo yebi parce que tant ozakuna tu sais comment les gens souffrent sur Maroc na ebiso mtabenga binanga azana posa Mike soit benga leli la ebile maman to sis na biso moi deux personnes bambote puis le basuka pour to sis OK na pesi mbote na ngai ya liboso na bana na ngai nyonso ko banda ya Jolie na Kinshasa kino na Benjamin na bosani te mama pasteur oya simbi ministère Tina Nsaka Tumba Nsaka na Kinshasa pe na bosani te BN Ngonga TV oyo tosala kanebe émission tango nyonso comment kobongisa libala comment koboko la bana comment maman akoki komise en charge comment maman akoki komi pe sa valeur parce que kotanga papa ezalaka na âge te ba mama mingi balingi kotanga te o âge eleki mais ozowela kokende po te ngonga na tunaka mokomususu na teaka na français noka baye koyebisa ngo bato baza ko se plaindre mpona nini ozoteya na français esengelaki oteya na lingala na tuna na posa question nalobi na poto oyo bozokende bobandokende oloba lingala okoyebisa mondele lingala. Vous comprenez? Alors, toza na mboka oyo bato pe faut ba profiter kozwaka apprendre ba pour ezali tout ça là. Vraiment merci mingi na sepeli mingi ndenge o sepeli to sala no émission. Je pense que ezambala liboso te pe asukate to kosala voilà. Merci beaucoup. Merci na bana Maroc nyoso message ezaka moko qu'on se laisse faire il y a que un jour ils allaient à Kaka je sais tous en Maroc au lia bangando mais un jour ils allaient le commis pe oye na rozonga donc un jour wana et comme à Kaka na se laisser faire na batu moko boye tout parce que potongo zo kende fond zo teza makasi so ozu maladi mutu mo ayeko ko abuser na yo BBC yo so yeko na potongo au ça eloko te comme le mutu maladi comme donc en tout cas s'il vous plaît na bolingo ya nzambe bolingo pe bandeko na bino ndeko na yo za awa o souffrir bozana zo souffrir yo benga bandeko na poto yo sande oneke no kutunde za na kota libala etali yo na nini eta makambo yo etali yo na nini donc makamba boye pona nini. Merci beaucoup na tambo na kenda na cimetière je crois que bomona ki reportage mobimba to sali et to kenda na cimetière komona bandeko na so bakundama ba boka bongo place en tout cas ça passe mingi to linga na ndenga solo biso to lia Jolie na mboka oyo biso lia ba Jolie vraiment Jolie ma dese pembe ya solo papa yango na nanga kena ebiso biete na bosana ki ezali na ndeko no tamsupe bokokutana David Nsaka DNK production na pesi mbote sika zali kuna na Paris DNK na pesi mbote ndeko na oyeyo bokokutanaka bokosolola voilà d'ici là portez-vous bien et restez connectés sur tout le Bella Vie officiel na tindi bino kaka bo s'abonner bo aimer ce qui kama malamu ezali to ya mabe komeda biso na sewana voilà donc tout le Bella Vie. Merci Mike. Merci. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango.